soki ezotambola basheri bazokoya mayanga tambola na mokili omona makambo bandeko bozali komona chef coutumier oyo alunge bongo na Kinshasa akei na Vatican alobi akei ko récupérer pouvoir ancestral oyo bamupe bakena nango na Vatican bana ekolo somi Congo to ekozwa bokozi na biso na minimo bakoko omone sepe la lati ni pe na lati siko mbala o tembe la tete to komi to de la kango ekoka Batu batali kovanda likolo ya fleuve en face ya cité du fleuve et pesi mawa pasi pe mawa tala makambo eleka na mboka na biso. Batu bazo vivre na likolo ya mai, likolo ya babache et tous les risques possibles. C'est comme ça la vie, bandeko bazali ko passer et c'est un peu déplorable. Nous ne saurons pas ce qu'il y a un contrôle ou bien il y a un ministère qui doit prendre soin. Souvent en Afrique du Sud, on a trop de monakaba mabongo, mais pas dans ces conditions que nous voyons ici. Tala makambo ba chinois bazali kosala na province ya Bazuwele na secteur ya Mangutu pene ya Dubele na secteur ya Ouacha bazali ko exploiter ko kata banzete. Est-ce que oyo zali na autorisation ya l'état to kaka bango moko pasi awa toza déjà na suite ya ba chinois na Dubele. Omoni banzete bazobwaka wana environnement boza wapi hein bozomona espace wana peu près ba 700 mètres longo awa te kuna eza musika ba 700 mètres hein bakati banzete bazo continuer ko exploiter hein baza ko exploiter. Je ne sais pas ce qui gouvernement congolais ba otala likamango ndenge nini hein. Et ça juste bandité oui ko sunga biso na mbule zali ko ya soit songi bana na biso ndeko nyonso atonganda au côté aéroport na site wana batekela kibino boye bakezali site aéroport bali ko pesa mbele ba beti alerte keba tika kotonga kende ko récupérer mbongo na yo po bazobuka banda ko wana kana mingi te à partir à lelo yo moto ozotonga sukisa ozotonga awa sukisa bandana kolongola brique na yo moko na moko soki otie portail longola soki otiaki deja manzanza tolo bandana kolongola boza na ngonga moke kaka bazoya mpona kobuka yo moto otongi bandana kolongola biloko na yo nyonso awa ezali mabele aéroport international ya ntili Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende en tout cas bolandaka landa ngo mingi o awa banti valeur ezalaka te parole de parfum d'hiver nandimaka na moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres yinongo balobi tout bossa ko s'abonner na page na biso il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Jobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likamboza na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro zanga mbongo leka liboso ba omona bato bazomela pe bazobina ndenge ko traiter bango ba irresponsable ba vaurien même koyo mbongo kozwa mbongo na biso vai na bar ata DJ che sonera iPhone dego kobinela kisasa ya tout dedans tout dedans. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo et pa wapi biso na bino to kutanaka pona to solo ya soko beta masolo ya makambo le kabongo na communauté na biso congolaise en général et en particulier par des communautés africaines dans le monde entier. Comme on a Fiston Pelende, tata ya Sedek. Ndenge bladi na sommaire ba ndekole to ko beta pena masolo te mais to ko informer bino to ko solo masolo ya mboka to makambozo le kabongo na mboka engumba Congo démocratique. Tout ça les solo ko beta mais to ko beta la bino di solo prochainement mais le to beta to la sabino to total sabino makambozo ko le kabongo na mboka na biso. Nanzela ya ba réseaux sociaux, nanzela ba information, nanzela ya radio Lokole oyo ba konti bazwaka pe ba information mingi esika oyo to pesaka. Otala biso na Bunia, otala biso na Ituri, otala biso na Kuala Lumpur, otala biso na Sydney, otala biso na États-Unis et pas Ndeko Richard, otala biso na Melville, otala biso na Johannesburg, na Cape Town, na Val, mbote na bino esika so bosali. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata Sedek. Mbote pe longonia na Yannick Kinia, sponsor officiel ya chaîne Oyo, Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise, les faiseurs des millionnaires, ya mama Brigitte Bukasa, mama na Keela mwasi ya Libala, Umela, mbote na Tijon Lushombo, ya mama Fran. Okomi c'est que bien. Chibwa Mlouba solo des trophées. Moi na mayele, mbote na wesi kozali. Na bosanité premier ministre Boza. Wana ba oya ngai. Ezo pesa pasi bandeko makambozo le kabongo na mboka na biso. Soki mutalobele biso te nande akolobela biso. Ya wana babile lotika to solola na informer bino, to informer bino ensemble makambozo le kabongo na mboka na biso. Partager bandeko. Soki okoti o partager. Au partager Radio Lokole et pas wapi bande comme ça comme information aux alliés collègues. Tout est pour la semaine dernièrement awa comment est-ce que Abbé Godefroid de Pembele ou il y a des choses qui quittent ba boma qui ba contre qui ba bandit ba pas bandit parmi ba bandit aux na ndekona ya mobali oyo il fallait que ba $10,000 ba teka kilo pango na bango papa na bango zaki na basi mi bali et puis si on nous a appris que papa il y a Godefroid, Abbé Godefroid Pembele, papa Pembele, a outa ki bongo pe kokufa, kokite choc wana. Omoni, mais c'est la base na couvent. Tango alani na radio ba annoncer liwe mwana na ye, tata la bé, mais c'est la bé Godefroid Pembele, et puis si papa papa a piqué crise à Koufi bongo, toko zong na ba image na prochaine édition na biso, bote a commence ke bazo me banjoto ya papa na mort kuna na kikwite. Dès que tu as la sommaire na biso bande ko pesi pasi to esengo na ebite chef botela chef coutumier oyo kombo na ye sa majesté benga ye sa majesté tambwe akei bongo na Vatican alobi ndenge Saint-Pierre il paraît Saint-Pierre azalaka chef coutumier bazwa ba pouvoir na biso ba catholique ba utiliser moyen ni ba ma pouvoir mingi ancestral na Congo ba kana na Vatican ya ke ibongo na Vatican ake ko récupérer pouvoir wana sa majesté tambwe Dieu donné est-ce que ya solo oki ko récupérer pouvoir na Vatican tolanda ndenga solo ba yebo voilà na bino ndeko wana esengo libala conseil voilà ndeko aye na kati ya Vatican ndenge alati tala ndenge Saint-Pierre alata so aye kozwa fungola oyo na maboko na ye Saint-Pierre ye moko natika maloba atika bino maloba bandeko ba bolingo bana ekolo somi Congo to ekozwa bokozi na biso na minimo bakoko omone Saint-Pierre alati ndenge pe na lati
sikoyo mbala oyo tembe ezala te soki tokomi tozelaka ngongo ekoka libaya tosi totie yango tokokisi makambo nyonso tu qu'il soit ainsi. Sanga mbongo leka liboso ba omona bato bazomela pe bazobina ndenge ko traiter bango ba irresponsable ba vaut rien même koyo mbongo kozwa mbongo na biso vai na bar ata DJ che sonera iPhone dego kobinela kisasa ya tout dedans tout dedans. Nalobaki yango na émission leki bato mimba kanza ki cité du fleuve la ki ya mokonzi ya mboko akala mona mboko ya Joseph Kabila Kabange nzoka nde cité du fleuve wana ezalaka un sujet sud-africain blanc. Oui, atonga kitoko kotwane pesa kitoko meme mari toki mwamba embaye bangungele kitro bato bale ko kima pe koma ki mutu nyonso tu alinga salaka na ndaku na appartement na cité du fleuve. Mashiko ndiye bade ko boite mo muke babi bangungeza kune ya kosaka na tembe. Ce sont des cités à féliciter. Mboka ya bapaya to Afrique du Sud to poto sika ba ndeko bazali et bandaka bouke muke ndengwa ceux qui ba initiative ndengwa les amis partout je crois Congo national démocratique on va rien envier mais et là on a to déplorer botala bongo na reportage oyo en face juste en face la cité du fleuve wana ezali na libongo ya Nzimbi bato bazali ko fanda likolo ya mai na éviter baliba mekola ba copier ndetala makala na Thaïlande na Asie to ndengeni to bali ata baliba pêcheur. Est-ce que condition ndengo wana soki na butu bolali et que maye tomboki bande ko wana bakobika to mona ka bali bongo ebele soki na Cape Town le komona libongo ba tonga pena waterfront comme on très bien d'ailleurs confrère la biso Israël Mutombo sango la ki bin na Cape Town de parce que wana la saka bizaka libongo mais tala siko libongo ya Nzimbi en face ya cité du fleuve passé landa reportage oyo allez dans quartier babengi cité du fleuve comme vous voyez c'est ça la cité du fleuve les alliés cité à un sujet blanc de l'Afrique du Sud un blanc de l'Afrique du Sud cette œuvre à côté comme vous voyez les alliés bongo babengi ya Nzimbi. Donc regardez un peu les contrastes. À gauche, Nangaï, cité du fleuve, donc l'opulence et le luxe. À droite, vous voyez les conditions de vie. Batubazo vivre dans les colons maïs, les colons babache et tous les risques possibles. C'est comme ça la vie. Bandeko Bazali pour passer. Et c'est un peu déplorable. Nous ne saurons pas ce qu'il y a un contrôle ou bien il y a un ministère qui doit prendre soin. Au Afrique du Sud, on a trop de monakaba mabongo, mais pas dans ces conditions que nous voyons ici. Nous déplorons les conditions de vie à Bakongolais Boye. Quelque chose doit se faire. Quelque chose doit se faire. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, ce qui se passe au niveau de Libongo et Nzimbi, ça c'est intolérable. C'est intolérable. La vie des Congolais est en danger et que quelque chose doit se faire le plus vite que possible. Sanga mbongo leka liboso ba omona bato bazomela pe bazobina ndenge ko traiter bango ba irresponsable ba vaut rien même koyo mbongo kozwa mbongo na biso vai na bar ata DJ che sonera iPhone dego kobinela kisasa ya tout dedans tout dedans. Toruta yi koloba yango na sommaire prebi ke bato ba étranger oui esengi na biso to kende kotonga na mboka to bima libanda pona kozuka enfin tozonga na mboka bato ebele bazongi na mboka basombi mapang côté ya maluku basombi côté ya mbetseke basombi partout kasi bato mingi ba yiko somba lupango faut vérifier authenticité ya lupango wana surtout moko za côté ya aéroport kuna bandeko basomba ki mapango batonga na ndenga ko sakana te bandeko moso ba ali kotonga nzoka de site wana ezali ya aéroport na ebité na futur ceux qui va ko élargir aéroport tikuna to ba na bula ko sa ndenge nini mais mutu ateka ki banda ko wana ayeba ki te site aéroport tala sika mbela ebeti ba konti aéroport ba ali ko belela na microphone ke oya tsomba ki ndaku kuna akende bazongela ndaku tika kotonga kata po ko sala ba dépense pour rien bazo ya ko buka banda ko nyoso tuana mais vraiment ce qui site ozaki ya aéroport pour la linta bande ko tonga bale ko teka
service ya cadastre lobaki te ezali site aéroport babiloko ya boye ezali kopesa pasi tala bandeko bapera de bambongo nango basomo mapangu bapera de bambongo ya construction soki ekosuka boni leske leta kotala makambo oyo landa reportage oyo bandeko na ngai botalela ngai likambo oyo botala bokipa ndenge nini bakomi koteka mabele na biso bake koteka tina aéroport donc bakomi koteka baterrain aéroport or avion ezali na suffisamment na besoin ya suffisamment d'espace pour na ba décollage na ba atterrissage bientôt tokozala lisusu na aéroport te après avoir koteka kobuka zandu kotumba gambela tala makambo basali bazoteka eza mawa mingi bolanda à partir ya lelo yo moto ozotonga sukisa ozotonga awa sukisa banda na kolongola brike na yo moko na moko soki otie portail longola soki otiaki deja manzanza tolo banda na kolongola boza na ngonga moke kaka bazoya mpo na kobuka yo moto otongi banda na kolongola biloko na yo nyonso awa ezali mabele ya aéroport international ya ntili ezali lopango ya motu te mpe ekoki kozala lopango ya motu te banda na kolongola briki na yo tol na yo libende olonaki longola pikola batracteur badanke ezoya babildozer mobilisé par la république bazoya kobuka nyonso oyo bino botongi na esika oyo kende kosomba lopango kote mosusu oyo ezali mabele ya aéroport ezali aéroport international ya ntili utokala batonga awa te yo mutu otongi kende kozwa mbongo na ye mpa mutu atekelaki yo oyo ezali aéroport international ya ntili yo mutu otongi banda na kolongola brike na yo moko na moko banda na kolongola deja d'ici peu badanke ezoya babildozer ezoya mpo na kobuka osukisa mpo na kotonga oyo ezali mabele ya aéroport international ya ntili baavion efo kuya na sécurité nyonso yo mutu okoki kotonga te mpo ya kovanda awa ezali quartier résidentiel te netinda mokonzi ya ville ya kinshasa azwi instruction ya mokonzi ya mboka bapekisi baconstruction awa na esika oyo yo mutu otongi anarchiquement banda deja kolongola biloko na yo lelo na ye mpo na kosensibilize bino c'est le bourgmestre qui vous parle ya commune ya Masina na batindi ngai na koyebisa bino awa okoki kotonga te kende kosomba lopango kote mosusu mutu atekeli bino na ndenge ya mayuya borevandike mbongo na bino na bato batekelaki bino bosukisa kotonga a partir ya lelo lobi deja batracteur ezoyawa babildozer ezoya mpo na kobuka soki kolongola brike longola soki kolongola portail na yo longola ngonga yango oyo okozanga yango s'il te plaît bakoyawa butu mosala ebandi voilà wana eza kaka mpo epesa biso mayele afin ya kosomba lopango il faut kotala vérifier authenticité koyela kaka te eza moins cher sinon okokoma na ka ya boye ndeko moko alobaka akendaka na Chine kobwaka ngunda na Chine babi ya pas de chinois noir baboya kopesa ye mukanda baboya kochanger nationalité parce que les chinois ont déclaré il y a pas de chinois noirs mais ya solo ba chinois ba dit que ça loi dans le monde entier kaka te mais mingi na Congo démocratique on ne sait pas qu'est-ce qui se passe tout est que la image ya chinois moko ba kufaki na mine et consort kuna mais on exploite chez nous to ebite soki l'état azali au courant na makambo oyo ezali kosala na mboka na biso tala na Dubele na territoire ya Wacha précisément na secteur ya Mangutu na province ya Bazuele tala commerce ba chinois bazoko exploiter concession oyo il paraît ba somba concession wana ekoma ya bango ba ali ko exploiter comme ils veulent bazoko kata ba nzete na biso côté wana sans autorisation ya gouvernement en fait on n'a pas la confirmation ce qui confirme on n'a pas la confirmation je voulais dire ce qui concerne la autorisation ya gouvernement ya cause concession wana to ya kokata banzete ndenge mpona ba exploiter nini
On ne sait pas bandeko. Na mboka ya bato, est-ce que Congolais, akoke na Chine, na mboka moko songolo, abana ko exploiter boy. Oui, c'est vrai, parce que consomme la constitution on ne sait pas, on ne maîtrise pas l'accord, on va passer à la gouvernement. Mais à kokata ka banzete boy, bana mboka baleli, ndeko azu risque à côté de Nakati pour nous filmer. On est sur la radio locale, nous prenons tous les risques possibles pour nous informer, nous bêta masolo. Nous sommes un objectif, il y a un Samboka, c'est passé là dans reportage oyo olela. Est-ce que un Congolais peut aller en Chine, il y a un Makam oyo Chinois va Mboka na biso et peut s'y passer, suivez ça. Oui, bonjour groupe, bonjour à tous les peuples congolais. Ma question est juste sur nos chefs de l'État, surtout l'administrateur du territoire, le gouverneur. Tout ça déjà dans le sud ya chinois na Dubele. Au moins banzete bazoba kawana environnement boza wapi. Hein? Bozo mona espace wana à peu près ba 700 mètres. Longo awa te kuna eza musika ba 700 mètres. Hein, ba kati banzete bazo continuer ko exploiter. Hein, baza ko exploiter. Je ne sais pas ce qui le gouvernement congolais va autant les Cameroun de Yénin. Hein? Et ça juste bandité oui ko sunga biso. Nambo les ali koya soit te sungi bana na biso. Mais oyo sale mana Congo je ne sais pas. Ce Congo za poubelle ce qui ni na habité. Dans la distance ya banditi. Bazo kata nzete bebu na zamba. Hein? Bazo kata banzete bebu na zamba. Tout ça la suite na bango baboyi tokota mais tokoti avec esprit. Tokoti pesa avec esprit. Ceux qui m'a sasa ngole lele la nan. Ah. Oh nyonso zomona wana. Il y a déjà ba mabulu. Basi ba kati. Premier scavette yango wana. Ozomona kuna. Deuxième yango yo. Ozomona wana. Kuna troisième. Alors déjà kuna bazo misa sable, ozo misa sable. Ouais, mais si sable a pesi pour na okuna na se. Hein? Na habite ceux qui intérêt à peuple congolais alinini, soit intérêt ya ba na mboka zalinini. Ba boyi na kota mais na koti avec esprit. Ngabe ba policier ceux qui masase ko lele la nanu kaka. Ceux qui ba betanga masasi ba betanga masasi ne ko yibate. Na juste ko yiba moi image wana mukie kaka na publier ngo pour na ba konza biso mboka. Hein? Ceux qui congolais kati nzete boyi, environnement bokangi. Hein? Ceux qui, par exemple, exploitent d'or, avec au béché, soit à côté de machine bongo, un service à mine bolandi, dégéré bolandi, oyo bachino bazo sala oyo, hein, 3 machines excavatrices, pardon, bazo sala musala wana. En tout cas, ça passe, ba konina biso. Tout ça juste on a Dubele, la territoire à Ouacha, province à Ououlé. Merci. Ça c'est les Chinois. Chinois na mboka Ouacha. Province où elle est. Province où elle est, territoire de Ouacha, juste dans le secteur Mangutu. Awa na Dubele. Tala kaka musola mboka ndenge ezokende. Soki ezalaki congolais. Ayebi te nzambe wana. Soki ezalaki congolais nda osala bongo. Mais comme étranger, un chinois. Tala kaka. Et à passe. Ata héritage moko te batika na mboka. Zanga mbongo leka liboso ba omona bato bazomela pe bazobina. Ndengo ko traiter bango ba irresponsable ba vaurien. Même koyo mbongo kozwa mbongo na biso va na bar. Ata DJ che sonera iPhone. Dego ko binela. Ah kisasa ya tout dedans. Ah tout dedans. Longo ni ana FARDC na biso tout sima ya FARDC pour na tolonga bongo etumba oyo ba imposer biso ata ba multinational ba yebi makambo ba liko sala mboka na biso. La lobi boye bandeko.
to compter na ba multinationalité o ba américain o ba français o ba nani o ba MONUSCO ba kosilisa guerre pa na biso moko to telema to sunga derrière ba soda na biso pour na to bouter ennemi d'ailleurs. Mouze Laurent de Gérard alobaki yango soki to tikika aboye to comme esclave ya empire moko songolo esenge na biso to telema pona to bongana banguna wanda pesi longonia et pa ba FRDC na biso bandeko botala commerce que ba récupérer village Oyo. Ça a été pendant longtemps entre les mains des rebelles, en fait ba terroristes M23, mais tala les loyo FARDC a récupéré village Oyo côté à Ituri. Suivez ce reportage, il y a équipe, il y a presse, il y a FARDC. Nous revenons pour vous informer davantage. Suivez ça. Après la pluie, c'est le bon temps, dit-on. Le centre de négoce de Mugamba, situé à une centaine de kilomètres au sud de Bunia, respire désormais le bon vent de la paix. Plusieurs activités auraient pris. Les habitants saluent le travail abattu par les FARDC pour sécuriser le milieu. Pour l'instant, vraiment, touche à FARDC, touche à yon. FARDC inafanya vitu vyetu tulikuwa hatuwasi. Par rapport na gisi mambo ilikuwa zamani na leo, il y a une très grande différence. Bakaendelea hivi, on est sûr que tout sera fini. Cette localité et plusieurs autres entités environnantes ont été les cibles des rebelles ADF la semaine dernière. L'administrateur militaire du territoire de Houmou s'est rendu sur terrain pour réconforter cette population. Colonel Siro Simba, dépêché dans la région par le gouverneur militaire, lieutenant-général Bouakacha Madjoni, appelle cette population à ne pas céder à la panique, à braver la peur et à faire confiance aux soldats loyalistes. Personne n'a quitté Mungamba. La population et surtout la jeunesse a fait preuve de résilience. Pour moi, ça me réconforte parce que on ne va plus connaître cette aventure. Nous faisons face dans la partie sud à des terroristes, mais dans l'unité, nous allons vaincre cet ennemi. La chefferie de Wallace Vancoutou est secouée depuis 2020 par l'activisme des rebelles ADF, parfois appuyé selon les autorités par des éléments Maïmaï Kiandenga. L'armée fait de son mieux pour restaurer la paix dans cette partie de la province de l'Ituri. Sangambongo le kaliboso ba romona batu bazomela pe bazobina. Ndengo ko traiter bango ba irresponsable ba vaurien. Même koyo mongo ko zo mbongo na biso va na bar. Ata DJ che sonera iPhone dego kobinela kisasa ya tout dedans. Tout dedans. Toti kalaka na este ya mboka na biso pendant que FARDC a dû récupérer bamboka msu mais kotom su moto ya likopela kaka na province ya Ituri kuna et pesi pasi na village oyo kende côté ya Mambasa Mabana, voilà ma côté ya Mabana, Mabasa je crois, j'ai pas la précision, Mabana, voilà. Et ça s'est produit, ça s'est passé le dimanche Oyo 14 août 2022. Ba ADF banguna na biso ba groupe terroriste ba tumbi village moko kuna plus de 130 ndaku eziki. Ba magasin ba mama zaki wana ba magasin ba mama ba ndaku ba liko lele pesi passe. Est-ce que koto wana MONUSCO azalaka te? Soko azalaka. Tant ba otumba plus de 150 ndaku ndengo wana. Où sont les MONUSCO? Nous devons nous réunir derrière notre FARDC. Pour nous bouter ennemi d'ailleurs. Sinon, suivez plutôt ce reportage. Comment est-ce que ADF a tombé plus de 130 ndaku côté avec Turikuna et peut s'y passer maman Badeli. Suivez. Hapa kabisa mambo kama matata hapa. Wanachoma manyumba, wanachoma vitu vyote. Satran posha makala, vitu nini, donge hakuna kia kufaa hapa leo. Wanachoma kila kitu yote. Manyumba, madepo, batu wanalia. Donge hakuna kia kufaa hapa kwa hiyo wakati kabisa. Nalu naingia Rumarisa, machoma mamoto,
wanachoma vitu vyote, manyumba, madepo, makala, kila kitu yote wanachoma. Donge hakuna kia kufaa kwa sasa. Kwa sasa tunahuzunika sana. Pole pole wa mama. Pole pole. Hizi vitu vinalungula, vitu vinalungula. Vya jambo vya. Calme papa. Vitu vinawaka kuwaka moto. Donge nyumba mule mlikuwa vitu vya mingi sana sana sana. Hivi mzee alikimbia kwa sababu kama shakimbia. Sasa nasikia alitokesha kutokea pale. Pole pole babangu. Pole pole. Nani kwa? Bomoyi. Pole pole. Makale kozo. Pole pole mama, pole pole. Pole pole. Nzamba ko batela yo. Pole pole. Batela nanu kimia nanu. Yo za. Vile vikosaki wote simu tasio. Unasikia? Gari imepona ile taingiza vya mingi sana. Unasikia? Kama juu yako. Nami unaniona? Voilà. Epesi pasi. Toyebi ke bapaya bali kotia ndungu na mboka na biso. Pona kaka ba richesse ya biso. Ezo pesa biso pasi. Est-ce que nous devons regretter papa Mobutu? Quand Mobutu était là, on avait cette dignité d'être congolais. Cause la congolaise qui est sengo. Mais si cause la congolais et comme moi passi. Bandeko congolais de l'étranger bazo ko souffrir makasi. Non seulement au basana mboka. Partout au Libanda, quand tu brandis un passeport congolais, on t'humilie, on te met à l'écart. Au compagnie d'immigration, on a un petit passeport. Du fait que on a un passeport congolais, on a à l'écart. Next, il va retraiter quand on a sigma. Pour nani boy, est-ce que valeur est abisso et qu'on a été? Najiba congolais, on va faire un côté à Sedek. Ton côté na Sedek. Mais avantage à ta mon côté oyo ba congolais bazakana na Sedek. Ba pays presque nyo sur Sedek et tambola kabonga bango sans visa d'abord libre circulation. Mais pourquoi est-ce que Congo kaka a kenda ba pays wana na visa sauf na Zimbabwe oh tout qui ne sans visa. Kala mingi tata mo konti ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akozonga lisusu na mutu ya Sedek. Batala makambu oyo. Soki ata batie libre circulation la congolais na Sedek. Je crois makambo ya mikanda o ba congolais basana ngona mboka o ya Afrique du Sud ekosila tala moi ba information muketo lengela ki pona bino na tongo ya lelo to pesa bino. Je crois to kotala sous lobby pona cette fois-ci to kobeta lisolo ya kafu pesi pasi bande kuboko yoka lisolo ba pesi biso et pesi biso mutema pasi mama moko aboti ntaba. Est-ce que vous imaginez? Moi si à mes 9 mois, 9 mois à quel hôpital à Botin Taba. Pour la famille, image appui na édition nabiso et quoi solo wana. D'ici là, portez-vous bien. Merci nabino sur la nibiso et sika sur bozali. To partager bandeko chaque fois bandeko. Tant que beta kama solo toutes les canaux télévision et ça la capon nabiso mo côté. Musala o biso mo to kokate mais ensemble nabino on va aller de l'enfant. Au batiner le link à radio le coller. Au s'abonner bandeko ko bossa na raté ko fina cloche à notification. Pour ce que tu es en ligne, au rataka yangote. Au soumona, ça moyen simple. Oyo, pour que sunga biso, na okeni na musala oyo liboso. Et puis toujours sur au côté, bon like la vidéo, au like vidéo, au tiki moi commentaire na yo, commentaire wana sunga kabandeko. Oya ba conseil sunga rapport ba conseil. Et puis sunga rapport ba remarque pour na toi améliorer musala oyo to sala pour na bino, pour na ko informer ka bino. Ba risque haut toujours. Merci, te revoilà prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
family fashion. Donc la mouki a volé la ndako na peignoir. Na les papa na bonnet son mari de yali nyons tout. C'est une famille. Déjà c'est un vêtement. C'est une famille. On a signé moi. Une famille c'est une famille quoi. C'est un modèle. C'est un couleur réveillée. Na chapeau na képi. C'est une famille. On est ensemble. C'est une famille. On a fêté. On est ensemble. Mais pas moi ils vont à l'autre. Là, tu peux rejoindre la petite, la relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. On continue d'être une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à vous, on a dit nous, on peut consommer en nous. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on m'a dit les vêtements en bout là? Ouais, ça a mis accompagné quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis automne la bembele, je suis papaye. Oyo jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille. Jaquette Oyo. Moni. Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,